C'est trop dit, là, genou. Les genoux ont souffert, ils ont kemba. Papa, si autant de souffrance, mais aussi abonné. Na boute ma boité. Donc, on a rencontré l'histoire pour échoquer à Minga. On a comme handicapé à l'âge il y a 10 ans. On n'a pas de bisoté. On n'a pas de bisoté. On a offert des pères et des mères. On a bisoté de 9 personnes. C'est 9 parce qu'elle a un mot. De signes. On se coupe. Papa n'a pas empoisonné. Quand on empoisonné papa, on a une famille maman. Maman devait supporter un choc qui va bâcher. On a tout le neuf. Maman habite dans la bagage, on a famille papa. C'est une fois. Il faut des personnes qui bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza juste na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisi ko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières. Comme on a Jules Condé Sola. Na sala théâtre, na sala théâtre pas maman vie. Msana na sala yangwana, mama kimo male msana sala yangwana. Par ça msam c'est ba difficulté c'est belé ma case. Difficulté le bosso ezana no mois de transport. Pour na uta rabela musika kota ya campi nini. Ya campus biso répéter na victoire. Les gens pour nous transport ils n'ont pas comme sur un transport ou un transport ils vont réserver va traiter biso. Donc ça fait avec un handicap traiter biso ma bi ma case. Ko finga ko sala donc difficulté le bosso yangwana. Bon, déplacement na ngamagi to ko finga mamagi to ko tsolama. Na mitema bon to ki pa ngote. Depuis que batu ya mawa de ko ba Eric Momo maman Pauline Momo de nous sur poto Londres Angleterre Belgique partout ba mtema wa bazali tant je amone longyo ba bike photo sunga mwana oyo ko même na sepisa on va filmer na jouaka depuis que filmer na jouaka depuis que na été ya bango mina lesa bango mingi chaque jour lesa bango mutu de fata batala ka longyo ba bike photo sunga mwana oyo depuis que on te malomba za ba ko sunga ba ko penser pe na nga Jules on na beauté cela a raison mon pas donc quand on ligne déjà to biso to vivre kana batu bana poto Angola ce fait que je vois mon thème en CP le bengo Jules ozamo mon muke o raisonner au somelamba o raisonner ne na vana ne tingabu na vana pas na bisoté na longa pas na biso kala on a offert des pères et des mères na buto biso to botama 9 personnes c'est 9 parce que la ngamoko de signes bango se kufa ce que tala ngamungabu na histoire nene donc na botama boité donc on a rencontré l'histoire pour échoquer à Minga. On a comme handicapé à l'âge il y a 10 ans. On a eu na boma. Nous sa poto par rapport à Congo. Nous venons na boma. Nous avons pas la meilleure compréhension. On a eu boma. Maman sa coupe en 2002. On a une affection à papa, na dara na affection à papa té. Na dara affection à maman. Pour maman na biso ba papa na biso empoisonné kai. Tellement empoisonné papa, na ko ta fok, té ko ta famille maman. Maman devait supporter un choc qui va bâcher, ils ont tout le neuf. Maman habite dans la bagage, on va famille papa, c'est une fois. Il ne faut des personnes qui il ne faut pas de, il ne faut pas de. Donc ils ont un choc qui a
si babeta na gazon maman biso to la kisayo maman bing maman tanga se on ko yeba non maman yeba non nzambete si maman to vendre maman a la maladie moko makasi bon en tout cas sona rencontre na ko pana ko na maman na ngai za mutu mota linga ko maman Cécile la bomba ngane pa libumu maman si porte ba caprice na ngai belle fille ça na ngote mais c'est ça te ka batama o ba na ba to to ba na ba pot bango sunga biso ba batama na biloko yango mais ce côté mikolo pe ba seke na bango sentir répéter ozo kemba na zo kemba na pour l'instant ngandi nga na vivara na tete na musunsu na sala raté ba to poto ba sunga ngamo différent o ne miso bango pe bazo lela bango ba seke na bango ba sentir na miso na intervention te na miso na intervention te OK pour ma président pas dans la charge na ma président pas dans ba to a qui para na bango il y a pas dans la famille na un groupe na ta penga mongote na groupe ba to talela yo soki yo lubaga yo bano lubaga basi ba soki pa pona yo kabongo ba to bo na bona groupe yango minga minga ko senti del ngami ko tese ba charge belete na bundaka ne puisque mo muke na zwa na ko milier ça bana mi tsonga na longa pa oncle ba noko na biso bana 2006 ba traitanga na ndoki bo biso lia mama biso na uti bo mana ki ça oncle biso traitanga mabe ma traitanga na o do na dina niveau moko oko imaginer te ngala ba libanda nalala ba ki poso na poulela mbula de mbula de 0 à 6 heures deuxième le belé donc tu n'as rencontré une histoire donc et choquant makasi mais na mobali donc musala tête o yango orienté ngama mukie na koyeba na ba to mukie na yeba na bango musala tête o bien que et j'ai bana ko gêner ngatango na zala quand même maman président so isanga lo mobo longola oyo zali qui raisonner mon asko longola oza lo kwa bato batambola normal depuis na longola ngo depuis na mom kim maki o souci zala nango tam so raisonner mon ça sala lo pour ambition ngai tala banda théâtre bon non linga na théâtre te tala banda théâtre na côté sa monde oyo nda masala nga faveur ta ko appeler ba star o ba superstar o to yeba na ko appeler réaliser ba film na ngai quand c'est venu dans la film maintenant c'est jouer déjà et c'est ngara ba financement pour ebima double face ça on a rencontré histoire de sa vie na ngai nyo za double face on ezali tu maman ma présidente a soutenu à sunganga na pina de réaliser film il a déjà retourné maman ça déjà c'est ngara sponsor be manager producteur avec non Gilo double sa film na et ça déjà bien été déjà bien déjà nga na dara mona muke na micho na bita papa moko tata moi si moko te na yebi ta mutu moko te na ye ba tu na yebi ko ta mama na biso malgré tout ba condition malgré tout ba boira na bango ngai bango na yebi bango na yebi na kuta na bango à part ça papa ko ta papa na yebi ta moko te oh ne te ko ta ma de mama ba yo ndeko ko ta mama musu ta yebi ta moko te bata mawa o ba ko nga ba soutenir Jules Condé. Bon, ils ont moi passé, on a les naboué, et l'autre bourse de micho, soit dans la zone qu'on diminue à ma quantité belle de déranger. Pas le gana place na vana comme stable. La place na vana wana, na zola la na ciment, na zola na barre de pose à thème souti barre et au kangabon yo lala. Tant que nous sommes c'est bon, on pose à la haute à disposer, pose à monter à kimia, aux attentes qu'on penser mon au raisonner belle, réfléchir belle mesco. Tant que la barre tant que 0 1 heure là donc. On t'a besoin pour soutenir nga que pas sunganga Gilo. Ata monga garantie. So monga garantie monani. Eza pena ko sunganga malamu yango wana. Na mbongo muke ona ko sala ke e sunganga na sata ba bloko mo boye na teka ka telo mo sunganga na futa mon bonga ba tenda mo 25 dollars pese bimila ko lia de to mesna ko luka de to mina mesna ko beta mutu pona ko sunga ko lia. Luka beta 7 % beta o nga poto sunganga. Numéro eza yango plus 243 89 81 46 466 plus 243 89 81 46 466 de vos sungangai tana dinaïl bosuna bino vélo c'est bon bosunga vraiment ngai botina ngata vélo et denga vélo électrique et biminango bosunga ngai le on a bêti cette mi bongo ya garantie bongo gagner ki ba te mama bazana poto France, Belgique, Suisse, Canada, Hollande, États-Unis. Bosunga moi na bino Gilo. Bosunga moi na bino Gilo. Mais vélo ndelo na tobeta ngo c'est même makolo oyo. Même na Congo on a vu que baba tama bazali ko ba Mamadou riche. Ko Mamadou riche ko baba boss bilo to bango
toka ba wili mushino boka ba to sunga bon to ba didi ginoni ba sunga ba na este e ba mala mo sunga da ngayo toki na ngolo to moni ba grepi futila matito ba liba zo sunga bato toki na lubango to moni na lubango Simon Luwa wazana ba bi ko to bele ba sunga bisu bazana e donc mbuma ba bele mala pona ko buaka nini mbuma po bima yango pa na ngayo bo sunga ngana zo lila pena butumo bo sunga ngayo na zo keba zo souffrir mwana bino bapange mo ya bomba na matadi yani mwana beno ce qui passe que ngé ça dit ça mwana beno et ça mwana ai parce que bana souffrir na domona ko kave bana ko mama me ko fo dome calvaire de price pena mes zibga ona na vie na mundo mais ko na matadi gouvernement so Jacques Mbadu ça dit ça mwana ngé ça c'est moi mais ça mwana donc nzambe ke angere te place mo singele ko ngele kan save na kini na mbona meilleure compassion lingala na Lubumbashi na Mbujimai gouverneur biso Moïse Kasanji na Lubumbashi ancien gouverneur biso Moïse Katumbi Tchapo na partout na province de Kinshasa ya ville et tout dans tout à Congo bo sunganga mwana bino bo sunganga jilo parce que ceux qui bino ko sunganga te muso ko sunganga azati le kolonanga au monde makolonanga oyo en tout cas le kolo est ça en mouvement un mouvement casse mais oyo koto est ça en mouvement donc na skota ba kina ndenge nyoso les gens na facilité qui na tambola normalement nabiki senga mo opération pour ko bima na mboka pour ko voyager qui tamba a payer mususu nabiki avec soutien bino ba to ko soutenir ngai na capacité ça passer pour na capacité so participer monani na capacité pour voyager pour ça na opération tambola ko ndinga mso tambola mais bien c'est que na examen ko tambola normalement mais na ko maintenant facilité ko longa na ngulu makabo pongo mais c'est trop dit tala ba jeune zo souffrir zo kemba ba passer autant na ba souffrance mais ça aboni te madame Moussa so lingi déjà donc butumo et tout souffrance au nom que mon que mawa te mama na kishasa pe awa na kishasa ba batambongo bazali loko ba leo somme ande kimbuta loko la ba nani ba noso ka mbongo bakadozo mwamba onyo so ba ko sunga ngai bosunga mwana bino yango bosunga mwana bino nazana nga mwana 90 minutes on a pour ça 25 ans je crois 25 ans na mwana 90 bon na raisonnement makamona onté na raisonnement vie na ngeza no stable so le vie na ngai stable na facilité ko bala na facilité ko linga mwasi na raisonnement vie na ngeza no kimia pour moi so alingi mwasi basa kimba linga so ko linga faut pesa mbongo quand même so ça la mozo yo na facilité ko zo mbongo to pesa mwasi ni bo ou melatin donc facilement il y a l'importance écouter qui n'a lunga moi si na lunga no vie na ngeza no stable moi ça ko yesima na buksa no vie na ngai c'est important moi non nous ça nga sunga ngai plus 243 089 81 46 466 089 81 46 46 466 89 81 46 466 numéro na ngai ngana so ngosunga obenga ngai na ko yamba yo o pe ba soutenir nga prière soutenir nga na physiquement te na prière pe to pona mate belé ba musato sala o comme que mais la peu trop mutu musato linga yo te o bazo linga so lingo te na ninga prière pasteur no so linga sunga net pasteur apôtre pasteur nga pasteur Jambe il doit soutenir nga prière na mama na moi sine mama na nambe LG Thomas Penner il y a des tests spirituels il y a bon moko il sanga bon moko il peut même de simi kota il y a prière nous ça bon moko na simi donc là maman Pauline maman Patrick maman ba nous so ba dana sanga bon moko ya Congo bon moko ya mboka ba soutenir na ba prière financement na maman nyonso monique mutema ne tout ça que ah mon bon moi ça ngo lokote e ba malama kusunga ngo malama boka mabele malama boka mmaze yango do sunga ngai vraiment ndiko na bino timona na se transporter na nini boye nazo kemba bino mona ba film na journée la bino bozo mona autre mo ko sona bino za la rati yango na se livre pas na bino boye na sona bino bo sunga ngai na biki na lisanga na sanga moko ya mboka oyo zo tala ma partout dans le monde bazo tala ngo tina États-Unis sont les États-Unis na moni tina États-Unis Lubumbashi Kisangani Goma Maniema Kisnini Likasi Bandundu partout batala Équateur Bwende partout batala nga izaka ke faut songo za mo te école moko te na biki nga na congolais na tala école te nga batonyo bata utile pana nga yo za mo Congo mo Swahili mo ngala siki nani ba bandu za traîner nga na pona raté mo so nga soutenir nga yango wana
bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et nos promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ko sala ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba sala promotion ya produit na yo yaka na bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisi ko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bo moko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger moko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na epetala kaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières